Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton esengo mingi vraiment ya okutana na bino lisusu na ngonga oyo ya lelo eza mikolo oyo nzambe apesi biso oyo toza kovivre na mokili ntango toza kovivre mokili eza na makambo ebele ya kosala makambo eza ebele oyo mpe tozokutana nango ya mabe na ya malamu tozokutana nango me lelo oyo émission oyo en tout cas tolanda yango na bokebi tokoyoka vraiment via ndeko mobali ndenge ya évoluer bandeko babolingo nzambe aza malamu totiki momango kaka ye moko akamba biso lisusu okokutana na bango mona le msu bazoyemba bazosolola baza na esengo donc elingi koloba ke basepelaka na mosala na bango alors mwana ayebisi ngai ke ye atoloba komi mokolo abi mama makambo ozoloba bokoyebanga lisusu te yo na mama mabele yo mama bolingo na mama mabele tokutana na bino nisika moko na kote amatonge wana boyaka réunion moko boye na groupe na bino po ifale bosala feti place wana boyaki nde na réunion nga nayaki kokota wana naye koteka nguba bangubo ya mike wana babenga nguba chapelet wana nde naye koteka alors ntango naye koteka nguba wana bino bomoni ke naza mwana moke na koteka banguba na age wana nateki naki ofanda na kwe mpo nazelaki bato mosusu bakoya epuis nabandi kotanga mbongo yo na mama mabele boye kolandanga place wana ozoteka nguba oyo ndenge nini bongo klasi lero tozali eza lero oyo bana mosusu baza na klase alobi te nga nautaki na klase nayebisi bino nga bi nautaki klase le nauti klase naye sikoyo kobandela mosala na nga na après-midi ya koteka banguba na ngai soki sikoyo toza tura ya nani ya midi na tongo nde na bimaka nayebi bakwena kendeke na tongo mpona kotekaka banguba na ngai yo mwana moke boye abi mama nayebisaka bino mibale na mama mabele situation ya ndako na ngai situation ya famille na ngai nabaki mama na nga azokende kodebriller me ngai nalingaki ke nasungaka mama na nga po baleki na nga misato batikali nsima na nga bango mpe batanga lokola nga ndenge nazotanga nazalaka mwana moke mama bopesi nga conseil bobandi koloba wana bato mosusu mpe akomona mwana bato ya moke boye azoteka eloko ozwi mpe nguba na ye oleya ufele maloba bozali koloba yango wana yo na mama mabele bokamataki mwa quelque chose mpe bopesi nga bite toza na mposa kozwa nguba te me topesi yo kaka kobakisa kaka mama kende mikolo epusana ale baleki na nga babandi kopusana na baklasi mpe ngai siko nawelaki kaka nasilisaki 6e primaire ntango nasilisaki 6e primaire olie nazwa mbongo wana nafuta lisusu na secondaire lero wana ifo kofuta mbongo nayebi te malamu kutu nabandaka kofutela bango moto batikali nsima mama azodebrie mpo toliaka ata mosusu abeli mpe mwa mbongo hôpital babiloko mosusu mpe mama azalaki kobakisa tozosalaka bongo alors kendekendele nasilisi 6e namoni ke moyen te nalingi natika te motema elobi na continue mama mpe alobi te continue kaka tokolonga nasilisi nakomi na 2e CO ntango nakomi na 2e CO baleki mpe bapusani namoni ke banguba wana tusa bambongo mosusu ya mike nazalaki kobomba mama nabandi koyekola kikwado nabandi oyekola kikwado na mutu moko azalaki na kwe na biso wana nayekoli kikwado nazopesa mwa muke kaka po balakisaka nga mwa muke mama nayekoma kwado penzo ya kwado munene nakomi siko vraiment kofutela baleki na nga classe bazopusana nakomi ofutela baleki na nga classe bazopusana nga nakoma kwado nalobi moyen te na kikwado na nga na bandi koyekolaka mpe muke makambo ya classe oyo baninga bazosala nga mpe na bandi koyekola kaka mama ale ane moko boye bato basalaki autodidacte na meki na échoué na zwi te kabi boye natika kaka motema mpe elobi nazwa kaka diplôme yango
alo baleki na nga pe baza kopusa na kaka, baza kopusa na kaka. Ngai kuna na komi penza kwado munene. Na kikwado wana mama kende na kikwado na lobite, na kosuka awa te, na yekoli sikoyo ki recevoir na bisi. Kaka bato bayaka kobongisa ba pine na bango ya mituka wana, nde sikoyo ngai pe nazosola na bango. Na yekoli ki recevoir mama. Recevoir abisi, recevoir abisi, recevoir abisi, kuna baleki bazo yekola bazotanga. Kuna baleki bazo yekola bazotanga. Kuna pe mama abandi konuna me na yebise nga biko landaka suba pusu te yo vanda kaka te kaka mwa fufu na ndaku makala na porte ya ndaku. Ndenge salamaki pe ndenge salamaki. Alors kende mama kaka na ningo za recevoir na bato ba yebinga na kikwado wana mama na yiko sala sikoyo makambu ya permis. Muke na bina kanga motema tanzala ta nini ata pasi ata nini me nazwa nanu eloko wana. Mama nga wana nazwi. Nazwaki siko ndenge zabui. Na memaka taxi bus. Siko na ma taxi bus mama soki bus pine na nga bus kufi wana ngai wana na bongisi yangu ngamoko. Eloko boye kufi ngamoko na bongisi yangu. Ah baleki na nga babandiko kola babandiko zo ba diplôme ba bi non tokoji ko tika yepe boyete. Il faut to sungande ko na biso. Oliana sala kaka na biso yo ke bafuta kangai baleki na ngai mama. Basombela ngai biso basala nga surprise bakene matadi basombela nga biso ya bien ya occasion oyo ngai na tambusaka. Baleki na nga baza bien ngai pe nazana nga malamu mama ba conseil o bozo pesa conseil ozo pesa za conseil ya malunga. Parce que mama soki to mitika kabiso na bandeko na ngai soki to mitika mama mbeleza boyete surtout ngai oyo soki na lobaka kaka lebo kutana kana ngana saraka na 4e primaire soki ozo yeba 4e primaire botuna ngame siko mama na 4e primaire ngana saraka na tangu wana ti siko na ngaki na salela ndenge ni yanga classe ngana tanga te bandeko na ngape bali ngai batanga te mama lingaka niyo kwa masiko mama pe alembi ateka kata na ndaku kaka to ngaki to koyela kaka biso nyonso kaka oyo mama azopesa naza mwana liboso mama ndenge na yebisa kibino naza mwana liboso mwana liboso mama ezelaka ngonga te mwana tango ayebi ke aza mwana liboso ayebi deja ke naza responsable ya bato oyo batikali sima na ngai pe mkumba ya baboti ezali ya ngai yango mama en tout cas merci nanu na ndenge loko yo bopesa kinga na conseil bopesa kinga na bolobaki nzambe apambola ngai na lero wana nzambe pe asala ndenge na zabu na lobaka mama ta mukolo mususu na Kishasa tokumonana na yoka sango ke bokoma na bino na poto mais ata mukolo moko nzamba ko sala to mona. Voilà mama émission so sala mama eza malamu na ndimi yango penze za malamu parce que bino ndenge bozali ko sala ba théâtre wana bozali ko pesa nde ba conseil bozaki ne loko moko nzamba tiaka na motema na bino yango wana so mona ke na tangu wana mama na tangu wana deja bozalaki pe nanu bozaki ba mikolo boyete bozaki na motema ya mawa motema ya kosunga motema ya kopesa conseil tina le rojo émission na yo mama te continue nango makambo eze bele ya kuluba makambo eze bele ya kuluba mama ngai na kati ya libota na ngai na chiko luba teke batona bazama bien en tout cas baleki na nga misato ndenge bazali wana na mibale ya basi na moko ya mobali mama baza vraiment kosunga mutu na mutu ndenge asilisi classe na ye koluka musala na ye azosala mutu na mutu aza malamu bope babali moko abali azape bien na libala na ye mobali pe aza malamu mobali aza na ye teke ote ministre azali teke o député mais aza normal meleki na nga mwasi azali malamu na bana ngape nazali na bana na mwasi na ngai tozali malamu na betelaka mwasi na nga masolo wana na bitala ba mama wana mibale ba monaka nga tala makambo balobaka na ngai. Donc mama ndenge uti koloba wana ezali malamu fo mutu amiyeba mutu omiyeba osala oluka. Merci bandeko ba bolingo na kansi bolandi émission bozolanda asolo na mwana mobali oyo c'est vrai na kanisi na yebi esika wana otokendeki ezaki na Faubourg amatonge wana tomoni mwana mobali wana koti ayiko teka 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 wana makuu wana na sima ya nini ya portail
mwana olikamuni na ba héros de tolanda ki eto ko solola na yinzo ka nzamba la kate un jour bo kutana ata to mona na miso te me weza kukutana kaka boyoki di solo ya mwana mobali oyo mwana liboso bino moko bana kini bolobaka équipe pour la te boyo mwana liboso ko police équipe bongo bano ya sima ba kosala ndenge ni mwana liboso zala exemple tala mwana oyo exemple na 4e primaire déjà azako débriller yaza na 4e bandeko ne bazaki na classe ni bandeko na bazaki na ba classe ni peut-être moko azaki na 2e moko na première misatu peut-être mama zalaki pe na mwana mukeli susu atangaki na note akotaki na classe te mais tala ndenge azosunga mama na bango tala ndenge ye moko azosala tala ndenge bandeko pe bazwi esengo ya kosungana ya kosunga pe ye lelo mutuka zotambusa za mutuka na ye moko basombeli na bandeko na ye soka linga bakisa ko bakisa na ye mais yo fandi uyo sa mwana liboso lokola za mwana liboso vande pa baboti ya mibale pa kovanda ka wana ya misatu pia kovanda kaka wana bongo ya fandi ngai na fanda teko bongo ya fandi ngai na fanda teko ye mama lesa ka ye bongo biso nyonso lesa biso teko ngape na kosala na ngate ngape na fandi na ngai fanda na yo mukolo ko lelezali guya mameza guna yote guya ndeko na yoza guna yote pondu madesu mbika mfumbwa ekeseni ezana mutu muso alingane ko lia madesu alingane pondu tokotina nkutu na misunite ezana mutu muso alingane pondu mai talingaka ya mafuta ebele muso alingane ya mafuta ebele te malingaka ya mai mais aussi okoli o mwana liboso okolia kaka na guya mama na bino ndenge zo lambela ndenge kolela eza mabe nyonso ya yo fo basalela yo bakanisela yo eza kitoko te telema émission oyo eye ko telemisa nde ba oyo balali émission oyo eye penza ko pesa misala na ba oyo bazangi misala awa to uchi ko loba to bilikambo bureau te tozolo bateke mutu wana so sala na bureau mais tozolo babatu wana bazo sala nini ateki nguba kaka wana mtebimiseli makambo nyonso nguba wana kende asote na nguba kuado asote na kikuado receveur asote na ki receveur chauffeur akomina oya yemoko basombeli me yemoko pa kosomba ba patron obozo monebisa ba patron ebele to linga kotanga ba kombo te o ba wuta penza na kimobola na mwe loko moko amuke kaka lobi bobengie mutu ambongo problème de peto sana ngo lisusu yango wana tangu mutu wana komi na mbongo na ye anio kwami pona kokoma oya zali bobengie ndoki bobengie magicien mutu akisi mutu akisi wana bato bakisi wana keba na ye bonga tabino moko mutu azalaka ne kwado mutu azalaka na ye mutu pamba ndenge ni akoma mutu ambongo boye eza kisi non eza kisi te bolongola ide wana surtout biso ba auto sambelaka tolingi ko mona mutu azala na bozwi te soki mutu kaka azwi azana bozwi asali kisi alors nyonso wana ezo limiter yo pe po yo pe moyo zo ezate po yo oyebi déjà na motema noke po sala na mbongo fo sala kisi boloko na kosala kisi te malamu na fanda na ngaka tongo poko na fandi na zoze alors que za kisi te eza ko telemisa nzoto na yo za lokola nzoto batu nyonso yo mona kake ya yo nzoto nenza basala kiango lokola muamba ya baninga nda sala kiango lokola ebende nzoto eza kaka nzoto moko wana nde muninga zwi courage ya kotia sani na mutu nde muninga zwi courage ya ko sala kikwado ya ko sala ki receveur ndenge yopo ko chiko sala kaka nzoto wana sala ngo yopo sana nzoto wana sana ngo yepe kaka ndenge moko yo lingi ya yo nzoto efandi ale ya baninga nde esalaka yangwana ki mubangezo yela yo so kansoto ozo batela nzoto na so batela nzoto ozo batela nzoto te nzoto sokezo ningana na misala te ale tu onuni bala moko po misapi ningana kate ya yo misapi zaka kaboyi mukolo komekaka kokunza maboya le koyo ebukani mukongo na yo egunza makate pona kosala eloko
Yangwana ko belaka mukongo tangu nyonso. Oza mwana mukeme mikomi simpaka. Oza mwana mukeme mikomi si vraiment eloko moko ya pamba. Oza nanu na temps ya kosala. Me yo o gaspiller temps wana kaka pamba. Baby si yango pamba. Hein? Oza na temps ya koluka me olukite. O baby si kaka makamuno pamba. Eza kitoko te. Eza kitoko te. Luka osala. Luka o debris atala mo eloko moko muke. Tangu yoko banda kaka nzamba kokotara mkati ya makambo. Nzamba lingaka mutu a oze babenga na français a oze mekananu ko. Mekananu bandananu ata. Tiana nuka talo koloke no. Siko nga penzana mekananu iloko yo. Oko mekango pe simbilango. Oko mekango eko simba. Me yoko mako banga meme. Ozo tremble. Bako sekanga ye. Ba omona nga nazo bamba bapine. Bako sekanga. Bato ba bamba bapine wana. Kene otala bango na poko ba oba melanga masanga. Ndenge bazo dépenser bambongo. Poza mbongo na bango senga ngona mutute. Yo tango mona ka bango wana. Tala ba kwado wana. Koma kwado te. Bongo yo koma nani? Ya koma kwado. Yo koma nani? Ya koma kwado asombi masanga na ya zomeli. Bongo yo. Okoma nani? Okoma directeur na bureau? Na chômeur na kwado. Kwado mtoza na valeur. Hein? Kwado azana valeur koleka yo. Recevoir azana valeur koleka yo mtosala kate. Sala musala. Misala ezali. Luka musala. Sala. Mi pesa na iloko moko boy. Yekole iloko moko. Oye zana nukaka. Ezana nu mwa pete. Oye zana nu na kufutela ngombongo mingi tepo na koyekole na mekana nu kobande. Obandi na yope. Tamu susu kaka leri yozo sala wana kaka ngombongo wana susu wana kaka. Tamu yozo yekola kikwado. C'est vrai. Ozo yekole pa ya mutu. Yaza yekole pa mutu. Oui. Yopo kujiko yekole pa mutu lelu. Me oyo zako izwa epa ya mutu wana. Eloko yozo pa mutu wana. Na quartier pe. Pine moko bebaki. Oko memango susu kaka kune pa yo salaka. Toyo mutoko debriye ko bongisango. Tango debriye deja ko bongisango bako petiko pa manengo wana. Atakufuta combien? Vie salaka nengo monia. Akoyoka mawa. Akofuta. Akofuta. Muke wana okomi ko fungwama. Mwa bambongo wana tusa yango mutoko tindo okeno yekola musala mususu. Botika ki orphelin ya 40-45 ans. Pardon na bino. Yango nde mutezo lembisa. Pe botika kaka ndeko nanga na poto akotinda. Ndeko nanga na poto akotinda. Na poto pa sezali. Mutu ngana lobakango. En tout cas oyo penza oya koloba mabe alobi na ye. Me ngana yebi ke mutu soki na Kinshasa na Congo. Oyebi ko debriye te ko sale loko te. Soko ye na poto ko yeba pe ko debriye te. Oko yeba te. Poto ezali te kelero kotika ke pa ndeko na bandi ko lio bandi komela. Poto ezana batan. Tango kota na ba centre ba réfugié wana. Oko salela ndenge ni. Bato ba centre ba réfugié ba ke noko zuwa ka bango lebo mona ka mutu wana na nzimu kandate azana centre. Boyebi ni salo basalaka. Biso sala mboko ezana centre. Ba ke noko zuwa bango kuna basalo noir. Noir veut dire linko ba o l'état yebi na yete. Ba ke ko zuwa bango tongo. Boka no kata nzete moko na lupango songolo pakala. Me kuna salaki mutu ya fier. Me awa ko kata nzete wana. Boka noko timura libulu po neloko bo ake noko timura libulu. Po atinde la bino mbongo. Bino bozo mona kaki alataki azana poto me oyo bazo mona awa. Bino boyebi yango te. Bino boyebi yango te. Ake no mema biloko akutiko mema te. Okomona mutu akamate ko takitisi yango nelongi. Po ba mona yete. Po ba mona yete. Me lobi akolongole koti yango. Po tango komesana na poto yango habite poto ezala kabu. Tango kozo mukanda akoti na misala ko pona su musala te. Akopona su musala te pa komona ke musala nyonso na kozwa quelque chose. Si tu misala maboko wana. Bandeko na ngai. Bana. Conseil nazo pesa. Lelo ko diko mona ngoma be. Lelo ko diko finga. Lelo ko diko loba ye pe bona boy. Mais un jour ko pesa na raison. Ba oyo bazo landango pe ba changer. Bango pe. Un jour ba ko loba te mama wana te ya kibiso. Ozana église Luka musala. Ozana église yekola ko sala. Kozela ofelete. Kozela ofelete. Ofele zala kamala mute. Ofele bongisa kabatute. Oza mwasi. Yolo bike ngana za mwasi. Me kebaka na nzoto wanozote kape. Yekola musala. Yekola musala. Keneki atepa mututayeru wana tonga kawana.
loba na yaka na gumbela kata biloko ndeko na ngai mwako gumba wana tio koyeba kutunga musala ezali koluka nanu kaka na birote ato osala diplôme na yo koki kozala na diplôme na yo penza mais osalaka misala na yo pe mususu osala diplôme avant ozwa musala oyo lukaka ya kozala directeur soki na biro nini yo kansi ba directeur batondi wana nde bakolongwa lelo bazela kaka yo nde lokolo silisi ozwi diplôme nde ngape na longwe lokolo ntela ozwi diplôme pa ya koremplacer nga boyebi ba trouble ezaka na ba biro wana ndenge ya batato bavandila ba mamu bavanda wana kala mais en attendant salaka musala kote ozotinda ba CV na yo kote ozotinda ba lettre ya motivation kote kuna ozo travailler ozo sala okozange lokote bandeko ba bolingo boyoki bino moko conseil onga na pesi yango wana na umisaka mission oyo te po soki umeli mingi likambo soki umeli mingi makambo susu ko rate yango kozanga kukangango yango wana bandeko na ngai émission oyo ya lelo tokomi na biso na suka mbote mingi ya musika na ngai mabubutu na ngai ya impala bonne santé bakulutu na ngai nyonso mbote na bino mama kulutu na ngai ya na ngai oyo babengi emene ya na bana famille na pesi yo mbote na maki ya ndumba ndongala Nzambe na biso apambola bino abomba bino nde na mbala sima to solo lisusu masolo ya boye ukorate masolo boye pona nini makambo kitoko boye ukorate ngo pona nini okozanga pe ko yebisa muninga pona nini yebisa muninga alanda na ye efutaka nango tekera so lukambongo me kaka mutu moko nde so ba pesinga merci wana na sepeli ko lo pambola bino ande te kutana mbula sima na mikala sima na ngi bino mingi